nzembo na biso eza éliminé. Sénégal on a moni ntsakte. En tout cas artiste aza mababe boko na bola. Confia ko la kila mutu mabe. Fala sala netini. Te yoko yebsaka nete fali neza na kati ya quartier na te aleki Suzuki na oyemba. Héritier n'a pas tué ma ndeko bana ndenge o ba obomisa. OK. Héritier lo bango pas tu as cousin na pas tu pas le dit que ni héritier za cousin na. OK. Donc na ndenge ki ndeko ba koza na moment ko ba ko sulu eza ndenge mo na ngai na ba propos ba leka na na télévision pour ko finga ka faire na héritier il y a pas match. Et puis, on ne jamais affrontement pour faire lier héritier à niveau mort. Héritier, moi, je vais faire avec Moussika. C'est pas vrai. Oui. Bah oui, parce même que non, c'est la vérité. Même na Royemba, moto a ça là qui héritier yeba, les aranan. Bima na orchestre ya wera. Mais moto a ça là qui ayeba na ndenge ya chant. C'est fait rigoler. Voilà, merci, très heureux de savoir que vous êtes si nombreux partout dans le monde entier. Merci d'abonner à Bisso, n'engagez pas sa Bisso confiance. Yom Tota la Bisso, s'abonner, partager, commenter na yo et aussi la vraiment Bisso bien makasi. Tout le monde a aussi moi signature, moi feedback entre Bisso, na Bino Bota la Bisso et ça la Bisso vraiment bien. Un grand merci à maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Merci pour la confiance. Mère Oakamo comme tu m'as mené vraiment maman Trobunda, pour ça là vraiment vraiment merci na bato ebele o ba soutenir biso ba partenaire na espoir vous avez vous basez bien espoir vous basez bien donc partenaire on appelle partenaire na officiel avec 20 Boukango mais là 20 Boukango pour le vrai homme vous a ebele hein au Goshi Air na Bordeaux vraiment c'est tout tous l'honorable vous a tellement ebele au soutenir ngai et puis na moni Osé Star Kitoko déclaré ki trop mabangezo yo kanate yango na banene baneli Osé Star Kitoko vraiment merci na yo ba tout oyo vraiment ba soutenir na biso merci ba partenaire na biso mususu donc merci ndebo na biso très cher ami aujourd'hui on va parler de l'actualité musicale je suis avec mon invité lui c'est BG Manda ensemble avec lui Torosola ancien Yalinga la facile bobi vient na biso manga blagité ensemble na Torosola to kota bakati l'actualité belé je vous recommande de rester scotché cimenté pour rater hein pour rater à ta partie moroté donc directement je m'en vais saluer mon invité BG Manda. Bonjour mon frère. Bonjour Junior. Bonne santé. Kitoko joli pepele niama. Banga toujours. Les BG Manda. BG Laxani. Benjamin. Benjamin. Ok. Voilà. Par rapport à l'actualité musicale, d'abord, Océane, Oyo, c'était pas polémique et belé. Bon, nous on savait que c'était la fille de JB Piana, mais moi, ma rumeur, moi, ils ont circulé que Azamouan a fait que c'est qu'il y a invité pour toi en avant tout côté Maramoussou. Est-ce que Océane Piana a une fille biologique et JB Piana? Oui. Avec une fille biologique et JB Piana. Au début, vous avez dit moi maquillé les bébés, ou même JB à l'époque, aboyara moi zemi yango kiza ya yete po na période wana nde période pe ba azala pe ko toyebite so ezala ko bimo bien andai pe ko zala mingi na Sam Chintu. OK. Moni nzembo ba yemba Miss Nicole. Ayemba yeti. Maman Nicole la bande ko beta pe na Sam Chintu. Je ne sais pas so ezala ke ko beta mais moni na monde d'artiste tellement beaucoup côtoyer tam soupe. C'est-à-dire que maman Nicole a un entourage il y a musique. OK. C'est-à-dire qu'elle fréquentait trop de musiciens. Donc il a ça la peine ndengona. Il a moi ba il a au moins moi trop
JB kutu mwana na ba représentant moi comme il a 18 ans. OK. A présenté moi na comme déjà 18 ans. Donc moni photo na ya bo mwana pendeza te ko mona photo ka ya kimukolo eza ke ba kanisi na jina. OK. Eza mais il faut que c'est ya kuma fond que c'est ki ayo bima o artiste na biso pe mwana ba peut-être na moment oyo maman o azali na zemi akozalaki azali na mobali mosusu bien bana front qui sait que lui moi na sabota maki po balobi na cercueil bakomi kombo ya piano te na cercueil batie kombo mo boyana na sina ba commentaire ba exception batie kombo mosusu et non kombo ya piano tamsu yende muta ba pesa ke kombo po ye muta ndima tamsu ko boko na moi zemi wana. OK. Mais maman moi na muta yebi pourquoi représenter JB kombo ezaka nango nde mosusu kombo oyo ozala mpe ke apesi ye kombo ya motu mosusu eza kombo ta mosusu ya papa oyo abokoli ete ta mosusu mpe akopesa kombo ya kota famille na bango ya mama. OK. Voilà, merci. Donc vraiment l'actualité est belle quand tu es bino Koffi Olomide na ba différent. Mais matanga wana ndenge salami bongo eza que JB awa achaki matanga na côté na ye et puis ndenge bana bakene ko représenter JB. Monaki Abraham na ba leki na ye bazaki wana pour représenter famille na bango ndeko ko lela ndeko na bango et puis bazaki na maloba. OK, voilà. Koffi Olomide il y a une intervention à Calamité, à toute sa émission. Vraiment, tourner par rapport à moi, Naïdi Diston. Je sais pas, les artistes avec ses filles, ses enfants, on dit ça tient pas. Tes réponses par rapport à tout le monde qui est santé, Naïdi Diston, mes réponses n'est pas bien été. Au tête, tout le monde a un cala. Au Diston, oh, les autres. Pourquoi pas les points à Koffi, il y a un besoin de ma Bible comment. Alors, il y a comme sur le babou à un cala, c'est normal. C'est-à-dire que la raté le papa na moi. Alobi bien, alobi te baso la raté, alobi ba mona na kala. Sauf que santé quand même. Il y a mon qui na TV, ça bien. Est-ce que Zaki vraiment réponse digne au papa qu'on ça? Papa mona na raté. Moi na agoma kosala makambo na oksa kosala makambo na fali po ba yoki sa papa na bango te mapasi. Je suis sûr que fali ndenge basola fali asala nkona asala ngona nkona nda mokanai. C'est vrai ça? Oui. Donc il y a basola na Diston. Est-ce qu'il faut kosala ngoka ki bo filmer? C'est important. Pour fali par obo ya ngabité to filmer te. Mais tout le monde appelle maman li appelle bazali na fali. Non, c'est que yo comprendre ngati net fali. Ako pe ko boyati. Il y a qu'on va traiter bon, il y a qu'on va saler indégnement. Même Koffi Olomide a fait ça a vu vidéo, a sali vidéo quand il a fallu qu'il y en a sur moi na moi sur Keina. Il y a qu'on va saler vidéo indéglement. Mais attendez, il faut et là on va saler au téco saler en baningati. OK. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que même dans la Koffi Olomide mais je crois que maladie pour nous ma maladie et puis Koffi Olomide biso to ana besoin na za na bomo ya ba bi Koffi Olomide les gens de Nyos aussi ba les gens de Nyos aussi ba Koffi Olomide 70 ans tout ça a besoin ça invité donc fali ndo linga boma Koffi Olomide nete loko nengo wana boyebite nini muta o vibrer ndenge bomona bino bosala eloko boyebite nde nini moto eza manifeste na kati ndenge mpe tokoyoka mpe Koffi asali crise akufi nango bango mibale bazala na courage ya kopusa na même pembe ya matanga aujourd'hui soki Koffi Olomide akufi donc oloba fali donc tozoloba na sens ke omoni ntango bato baosala eloko bino bosala yango mpona koyokisa motema mpasi donc bozoyeba te ke wi motema mpasi yana na age Koffi akomi nango akomi na 70 ans il faut toyebaka babaka mosusu ntango tosala yango ntango osala yango otala ngo na ndenge ya polémique wana tomonaki baokangama baosibana epai na bango bamoi yango lelongo na bino omoni bosali yango bien mais yango mpe deuxième fois ntango na ye nalobi na bi epai ya Didiston il faut yebaka ke wana aza papa na yo lelo so akufi okopusana na pembeni te na cercueil
et puis on a mal réputé dans le niveau mort au Sanganati. Et puis est-ce que Batumsu Balobi, est-ce que c'est important fallait pour pana de distance, c'est-à-dire que s'embrasser ne pas s'embrasser, on s'embrouille à l'autre côté. Quand il y a un problème, le problème c'est que on a la biloko na vidéo. On s'en dans l'ombre. Est-ce que c'est important? Il ne faut pas filmer. Et ça parce que vous avez créé un buzz. Mais besoin de vous avez que les gens ont été bien agissé pour ça. Mais il y a une soirée, il y a Nini, il y a une soirée, il y a il y a un moment des distances pas invité, fallait pas invité et puis bah Koutani. Et ça problème c'est n'andé ba l'attaque bien fallait la télé par Visco, ça habillé par Visco. Visco, Visco. Et puis Visco on peut éviter. Et puis il a manette ça là encore bon. Et la mamou dindaona. Fallait pardon. Fallait la télé mamou dinda. Non mbali ba oui. Arane na nzoto te. Et la ma vengele pene donc vous avez que na posa ola tango zate. Dans sa promotion to publicité à Visco. Hein? ABG. Bon, Warrior Bazali, ils ont défilé pour la Maputa. Ils ont pas Warrior. Mais là, tu m'as besoin que les Congolais tout va consommer Visco. Fallait la modèle au monde par exemple, oh, maman lit à l'attaque. Qui est joli. Aujourd'hui, il y a 10 tonnes. Qui est joli, mais il y a Fali. Eh, Vengele, on a pardon. Dans cette publicité, il puta vraiment. Papa. Là, tu dis puta, moi, là, tu dis puta. Omoninga, ata petit en somme, li puta en ezaka. Or, Vlisco, ça va biloko à kitoko. Vlisco, ça va biloko à kitoko, ya rosana te. Puis, modali pena que langue pena donc deux fois. Mais il y a modèle où on a fallu la main. Pardon. Ata petit en somme ezaka. A petit en somme ezaka. Mais tout le monde kuna na ngambu ya la team wata. Tout le monde fifisi wa babengani lisusu pa tu RFI kuna yinde pa tu RFI comme Nicolas. Babengani eta? Pas tu RFI babengani tout le monde fifisi wa balobi qui n'ont boye parce qu'on a besoin na été parce que ils ont déclaré soit disant héritier PC monté. Les gens ont biloko mo boye ko ngala ko ko lobaki na moment oyo ezaki moment opportun te bango baluka kosala bagere wana baa na moment osala promotion na bango baoteka non te 30 billets wana bateki wana nde yango ezaki bandi koswanisa bato ya ndo mwana héritier bo héritier oteka te conseiller eza déjà awa na marsa il faut annuler na ye héritier annulé mais bafifisi oyo baza wana baosala promotion makasi neti ye akoyebisa neti bato nini yango baoyoka ye te fifisi wa ayebani aza vraiment na mot à dire fifisi ofisi wa bakokosala promotion te omoni neti mwana wana nazokoka bakanda ebele neti ye nani mwana wana mwasi wana fifisi wa naolinga nde ofinge te na respectaka basi mais il faut ayeba ke musalo eza na bato oyo babandango liboso fo ozala na respect nango bafa respecte pas cherifi musika ya kopusana pembeni te musika biso okembi nalobaka bien biso tokembi na mosalo oyo tofingama bavoyu ntango toolanda zakari biso tofingama bavoyu ozo comprendre mais lelo TV wana oyo babengaka zakari voyu lelo nde oyo bango baosala na nsima na biso il faut ozala na respect ozo comprendre il y a des choses hermo boye avant ya koya koloba ngo ebele baomona ke koya komanke moto respect eza facile ozobosana ke lobi yo mpo okóma mokolo omona mwana moke azomanke ozwango ndeni tozokola ti ntango ozokola yebaka eza na baleki mpe oyo baoya na nsima so ebandi komanke ozwango ndeni eza ndenge mona oloba mpo na ye fifisiwa donc c'est à dire que il faut ayebaka balangage nini oyo olobaka na tv ya mibale eza ke héritier na pacho baba ndeko bana ndenge oyo bakobongisa
héritier le bango pas tu as cousin pas tu parles de lui héritier ça cousin OK donc na nenga kindeko bakoza na moment ko bakoko sou eza ndenge mo na ngai héritier c'est mon frère à moi o ezalaka so natake trop aire mo bandeko ya famille bakomi oyebisa ngai aza ndeko na yo donc yango nomonaka voilà po neti ngai mokolo na koyoka suke kote ya bafabrikas batomboli voi mpona kofinga héritier nga na kotake bango comprendre donc c'est-à-dire que eza nango kutu question ya nini te mais yango nomonaka yango mona bendaka matoi epa bacharli mpaka na bapropos balekaka nango na télévision mpona kofingaka feri frère na héritier il n'y a pas match et puis bakotikalaka kosala jamais affrontement bango pour faire kolie héritier na niveau moko ya kosala na te nayebisi yo frère héritier mo ayebi ke frère aleki mosika c'est pas vrai bah oui parce même na koyemba non eza vérité même na koyemba moto asalaki héritier ayeba ezaka nani abima na orchestre ya wera mais moto asalaki ayebana na ndenge ya chant c'est fait rigola na nzembo wana bayemba ya nostalgie donc il faut yeba yango que minimum ya respect il faut ezala soki oza na besoin ke baleki oyo baza na nsima barespecte yo mpe respecte wa mikolo héritier respecte fere amakaka respect pampama surtout ya kotinda lwa charli mpaka wana oza mpe na problème Charlie Papa nalingaki te yayaka mabe ya Charlie Papa ngai kuta meka te poni natinga yoka aleki nga na monoko te koloba langa makambo wana te omoni bacharli wana batika na bango omoni nga nde naza bo nga na na eloko kofinga nga te na défaut na yeba yango atofinga elobela nga loti mpo nayebi yango mais soki nga nayeli yo nakodetecte yo okondima te moi neti bacharli mpaka baza bato ezaki bato babimisa bafingisa héritier makasi ezaka ye te yo yebaka te ke héritier bamise balongwaka oyo basalaka orchestre na bango moto amemaka bango ezaka nani charli mpaka oyebi deka banofinga c'est-à-dire que yango nomona eloko nazoloba ke fe héritier fo asalaka attention baenvoûtement na bakisi bazoya nango mpona koenvoûte kobebisa carrière na ye biso towana besoin héritier mpo ngai vouloir kopana koprotéger akokomprendre nango mokolo ezali mais atika ndeke impolitesse ozo comprendre impolitesse ezobanda mpo bacharli mpaka mpo moto abanda kofinga héritier kofinga fere ebandaka ti lelo soki eza bongo ya héritier na ye koconfirme ke héritier moto atindaka bango mokolo batindaka ndiamakor afinga mama ya fere nde place oyo ngai nalobake masolo ya héritier na kobetaka yango te mpo eza manque ya respect ozo comprendre ndenge héritier akorespecte tokopotana entre biso na biso mais soki ekomi makambo bamama ndenge moko mpe nakosepela te namoni motu moko meme eza bagolo abimi boye abandi ofinga mama ya héritier ese mama ya héritier abetaka musique mama ya frère abetaka musique toyebaka aire moko kolimite bapolémike na biso yo mona polémique ya jibe na were ekoma ntina bamama jamais ni na basi kutu bayebaka kooriente yango mpo déjà esukaka ya bango na bango ni bana déjà bazali bami donc c'est-à-dire que bayebaka kolimite oyo eza polémique na bango pourquoi pas biso mpe ezala mpe bongo kozokoma na niveau kozala impolitesse ya komanke bamama baninga apui mpe héritier eza weranson wana eza biloko non wana eza babiloko oyo akotinda moto ayofinga moto na télévision wana sunga na kozala nango d'accord oyo akoki kosoutenir yo elingi koloba ke soki ezaki oyo akosoutenir ye nde alobi ke manke alingaka héritier makasi par rapport à te kolinga eza préférence ozo comprendre kolinga eza préférence mais elingi koloba te elokwa nalingaka mingi seke yo nalingako te eza koloba soki olobi alingaki te wana okosi po lelo fierté ya wera se fere. Est-ce que Wera déjà y a témoigné que faire sa fierté na? Oui. Bon là dans ba émission était même na ti lokolo. OK. C'est-à-dire que to luka ko créer loko oyo là c'est zaki. Je comprends. Et puis Wera za fier ya omona que lelo na minute o mutazo dominer la public c'est Wera, c'est faire o auti na maboko na. Bon, faire dominer Fali. Un artiste est monté à l'équipe.
yo web ça va falloir les kiné faire nani na oyemba na ba contrat na ba salle abeta ba salle belé liboso mais siko ta abanda lo ba kabeta ka suni 52 concerts na net siko depuis to kota ya net 2025 abeti combien abeti la 30 vous comprenez donc c'est à dire que biloko musu mutanda a memara bino na kosa leka donc a même no kosa ni makasi siko ta mo vérité et économique ya mo adapté awa moyena leka so exact pour funa lo ba vérité et pas affaire en vérité je vous l'ai dit c'est à dire que olingo consolité zela na lo ba vérité a ko sa biso que na ko sa que na ngo bon pour l'équipe. Voilà, BG Manda a bien réfléchi, vraiment merci. Donc tu as réfléchi ou tu n'as pas Bakoulou, tout l'aura BG Manda. On sentait bien bon, ça émission, on réfléchi. Mais lobby trop, donc Lelo, Makambo, musique Lelo et Yoro Baby Salsou, mon kili, oui, Néoto Loba, polémique, il y a Kalana, Lelo, mais tout le monde sous ma mission Lelo, il y a un GMAB, tout le monde a internet, ah, Lelo, internet, et Indi Gaz Mawete, Bakanyazo, ça partout, ce qu'on a na poto, na bassé belé. Bon, on a besoin de la montée. Neti wana mona rumeur nango c'est comme si ndire babimise eloko wana mpona étouffer information ya Koffi Olomide babimise eloko wana mpona koétouffer ta mosusu mpe ke balobela ye po naomona neti nga naomona ntina nakolobela ngo te nga selon ngai naoloba par rapport a nga na déontologie oyo nazala nango donc wana eza sous musique te nga nalobaka na oyo eza ta mosusu kote oyo ekozala na ndenge ya éducation na kote oyo etali mwa musique na côté éducation tokolobaki oui toyebi ke showbiz eye na makambo ebele mais du moins eza mpe biloko mo eza mwa privé soki natali yango na ndenge ya connotation ya musique ezocadre vraiment te yango naomona nde nini nakobeta lisolo nango te nakolobela yango mpona nini sauf ke eza na bato bakobeta masolo nango nga mpena naomona place nini nakosiki nango te mais soki tozongi na musique nde sava Robino Mundibu ateli fi regola libaya le 7 juin boyinda malongolaka makambo libaya wana abeta sali na ye azobeta sali na ye bino kolingi ezala libaya bwana mais le même jour que fait Regola eza jour lokola jour bongo sikoyo lingo bake lelo so yo obota lelo moto mosusu akobota mokolo ya lelo te yo mpo lembongo ya Robino te natuni nanu soko oboti mokolo ya lelo yo moto mosusu akobota mokolo ya lelo te donc c'est-à-dire eza jour nanu lokola jour nyonso eza mpe mboka moko te ya obeta na France na Paris frere azobeta na Belgique bafane oyo balingaka fere bakoya na oyo ya fere Robino soki mpe azala na bafane nayebi te Robino a bafane te nayebi te po moto akoya koyoka nini te bafane na Robino bazali soki bazali bakende au jour wana na ndimi teke gola pena oyo ayebi ke wi naozela na concert ya événement akekota ya Robino nayebi te lobata mosusu batiango fele bakoti bango fele baoyo ezaki Robino atia concert ofele mutaki poto atia concert ofele batiaki yango te adila sarene ezali ofele c'est pas vrai ezaki ofele batiaki billet pena bakomi 0 € billet po bato tellement bazali te olingo kota olinga 0 €. donc c'est-à-dire que wazeko ana bafani te nayebi te soki nakoloba ndenge nini Robino mpe na bafani te soki baza bakende na baconcert na bango eza mabe te mais du moins mpona bagolo biso tout ozala le 7 juin na nini na ING Arena oyo tozosala bapel toujours na bagoloa tout bato balingaka fere balingaka bonne musique boya ebele bosomba babillet na bino surtout ke tofongoli lisusu vente physique na bafnac nyonso parce que eloko parmi babiloko esalaki billetterie ezwa mwa retard ya mwana parce que na niveau ya Belgique eza mpena na bafnac ebele te place ya billetterie yango nomoni babakisi na barestaurant na kati oyo eza ke bato bakokende basomba babillet na bango na voie physique osombi boye
c'est ça. Donc bosomba ba billet ba ona bosomba billet te mon major pek somba billet mto na olinga voix physique yango na se funga bosomba physique madame Titi Fideline moninga bata Laurence Mabiala somba billet yango na monsieur Guimeda ne bo na robelela ngai en tout cas billetterie et se funga mi voix physique bo ke no somba ngona no mbangu et vous ça la pena bien. Voilà, merci. Donc consommer bosomba somba ba billet vraiment pour bokende le 7 juin on a ING Arena. Au fait on ça la maninene tozolo ba ona nte est-ce qu'on fait na yebiso ba surprise za wana vous ala te aboy na ko invité les problèmes ezana no ba basomba no ba tu basomba no ba billet makambo ko zala ko folomide makambo ko zala jour wana na yebiso eza aboy ko bengisa te tozala besoin na tolo bati on a besoin de l'eau banante. Tout le monde a battu des bosomba babillés. Pour ça, on sombi babillés. On est tous à niveau de connaître déjà sur le fond de l'eau. On tunga, nous sommes tunga sold out. Tu as besoin de quelques billets, mais tu as besoin de 6 billets. Tu as 6 billets sold out ou pas. Mais tu as besoin de deuxième jour. Tu as besoin de jours en Molise. Et nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Si vous avez vu que la Belgique, nous sommes éliminés. Éliminés. Éliminé dans l'Afrique, il est qui déjà. Il y a un monde qui elle Belgique. Éliminé. Pourquoi éliminer là une casse? Éliminer là. Oh, nous sommes éliminé. Barido pamba pamba. Le Bénéwana. Barido n'est pas cette fois-ci. En tout cas, au Sénégal, en tout cas, c'est bon au Sénégal, on a mon insaté. En tout cas, artiste soit dans ma babe, bon on a la volante. Confiez à moi là que la moutou ma belle. Mais ok, Kofi Basali Mabé a été Cindy Leke na fait rigolo la première position. Attaque il fallait attends là. Regarde ça fallait na kati. Pour nani? Fala sala netini. Te yoko yebisa kana te fallait neza na kati ya quartier la terre. Aleki Suzuki na oyemba. Mais vous avez fait rigolo la première position. Au moins on peut se la réponse Suzuki Luzubu 4x4. Bien non à chocolat de vie qui va les caper à son nom. Mais je crois que oui, fallait les tout bango na oyemba. Les boukabuya. On comprend. Il y a un moment qui fait le médaille que oui après ça merci na bateau. Nous sommes les cas wana po. Ça la fierté batombola ba contribuer quelque chose na kata orchestre. C'est la tempe bana matanga, ministère ancien ministère moi Koufi. Non Youssouf. Ancien ministère à quartier latin, le nom m'échappe donc Charleston, so Charleston. Présenter mes copains. Son âme. Non, il y a douter. Ok, voilà un dernier message dans Batutu Batali. Message à ceux qui ont Golo tout, Batutu Batali bonne musique, Batali fait rigolo. En tout cas, Bosomba billet, Bosomba billet, on a Bosomba billet, Bosomba billet, et on s'en a bien pour faire rigolo. On peut sa mise en niveau. Il y a musique congolaise, niveau de comédie. Na ING Arena, et alors on peut ça, Makambo, commentation niveau ya rumba, na niveau il y a deux fois, pour sentir que c'est pour la première fois artiste congolais oui marumba ya solo na salwana akomi sa salwana pena ndenge ya solo formé ya solo pe ko tombo la musique congolaise na niveau ya libanda na profiter na pesa mbote na batutu balinga ngai maman Lisa Loboko motema les boss mémoire Boudimbu depuis Chicago Jérémy Yoka les potiers taï senti malgré mon père ouais hérité vous qui dans la crèche na fandi si sous Jean-Flix Bassassa Bassana dans tel hérité de ce matin légendaire 4x4 grand poète Kams Kamena caméraman international Ricky Basta Prince Kitadi na Fancy Maître Junior et là depuis Cape Town Mike Mwamba na Robosa na Rayote na PCP Mbote na Madame Maman Claudine Massaka na PCP Mbote à parti politique à rep et excellence Guy Lowan de Boyo le vrai et puis na PCP Mbote na monsieur Guy Meda Madame Titi Fideline Moninga Bata Laurence Mabiala Elvis Alomba depuis Dallas le mannequin de Dallas na PCP Mbote Ange Tar et Gauloise ya solo depuis Brazzaville na PCP Mbote Batuto Boninga BG Manda Guy Gomachuda grand chanteur de mon pays oazo bisanzembo titre na yango ezali Nyamekila Real de Madrid il est pas soutenir faire
sincère et makasi donc ils sont peut-être aux alliés on a pour soutenir yo partout nous sommes dans BG Manda on est vraiment ensemble qui toque aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, merci à vous BG Manda vraiment pour votre disponibilité. Merci na abonné na biso au Bozalaki de près à hôtel la biso du début à la fin. Merci Nabino pour la confiance, merci et puis à maman Mamie la première dame d'Orléans, merci beaucoup hein, pour votre conseil na yo et l'équipe belé vraiment. Donc merci beaucoup parce qu'ils ont fortifié ça la bien. Merci à ma partenaire surtout, merci Nabino surtout. Très cher ami, quant à moi donc vraiment on se quitte, on se dit au revoir mais n'oubliez pas s'abonner, yum total abiso s'abonner, partager et puis commenter on a eu pénacé au salon bien. Dans mon commentaire nous salon bien. Vraiment on se dit au revoir, on se retrouve très prochainement. Ciao 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 ciao.